vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Salut. Très heureux de vous savoir nombreux, chers amis téléspectateurs, dans l'émission Nabino préférée, Vérité en face, à la chaîne Nabino, La Voix du Peuple, et puis dans Couleur Télévision, tout le dimanche à 13h, juste le lundi à 21h30, et puis la rediffusion le vendredi à 10h pour la bande de Gotou Bozana Kinshasa. D'abord, je commence à dire merci. La bande de Gotou Bozana Kinshasa, pourquoi? Parce que vous avez adopté cette émission. Jour après jour, je commence à sentir qu'on est une vérité en face et on là à Kinshasa. On ne peut plus passer à 3 ou 4 mètres 5 et bien à biso pour battre na biso ce que ça va solo to et à l'okuta, donc c'est-à-dire batou bazota la vérité en face. Retrouvons-nous juste après cet élément. Merci. Oui, chers amis téléspectateurs, je pense que tout à l'heure aussi à la Bino, dernier numéro, Zaki Bongo, il y a un couple Moro Baïko Luka Biso Awa, c'est-à-dire moi si avec Luka Biso, na combo il y a Madame Nancy. Par rapport à la situation à Zaki Nango, il y a la pratique, il y a Norosa Nakati, il y a Ndara Dibala Naye et Memaki. Chers amis téléspectateurs, comme on a toujours l'habitude de vous dire que dans cette émission, le premier objectif pour la biso, c'est libérer la vérité oyo ezara difficile na roloba. Et puis, quand on a la vérité en face, on a toujours eu des répercussions, des feedbacks après diffusion émission pour nous dire que Papa Vincent, le Kambo Bosali, les camo et l'équipe na télévision, na émission na bino, ils ont les camo ngai nazo vivre. Et pour ce genre de pratiques, na quatre mariage, on a reçu beaucoup des appels concernant problème wana. C'est-à-dire au moment où nous vous parlons, pour na bande de combien na sewana na ba commentaire, pourquoi diffuser ce genre des émissions, pourquoi beaucoup retraité en côté en dehors de la caméra. Voilà la réponse, c'est-à-dire que ce qui te permettra de faire la télévision, c'est une façon pour la biso de bateau dans la situation pour la bango c'est impossible de faire la télévision c'est impossible pour la yango mais tu peux ça tu insister na bandeko bayaka awa pour que tu ebisa yozo ta la biso na ndako que du kambo zalango c'est possible aussi libérer nango d'une manière ou d'une autre. Peut-être au Roloboroya Kinshasa, peut-être au Kokaroya na devant caméra na bisoté, mais au moins tant que l'action que Nekomura za même cas le royo et que Luki biso poise de délivrance et que yope ou que soit délivrance na Roluka basala nzambe na Roluka ba conseiller malamu et surtout que biso pe na vérité en face awa tozana ba équipe na biso ya malamu tozana bango basala nzambe bazawa. Je pense que bandeko mingi bobengaka Vincent pesa so numéro passé bienvenue pesa so numéro passé Sony bon bino mo bomona combien baza attentionné na ba problème bobengela bango et surtout bino boyeb sanga que to bengaka bango ata différente ba osenga biso parce que basunga biso na problème o songolo pakala et ça rami mingi masola prière. Donc nous sommes là si vous avez des problèmes d'ordre spirituel, d'ordre conjugal, d'ordre amical ou que tu as besoin ya basala nzambe bon contacter biso na vérité en face, nous allons vous aider. Et pour le problème où il y a la pratique, nous vous informons qu'on a reçu beaucoup des appels. Pour les commentaires, je te réponds qu'il y a beaucoup de gens au bazar de mariage où vous retrouvez même que donc ceux qui moi c'est sali ba pratique ou anate moi là les athées ceux qui peut musuku tozo mona kutu moi c'était mais mobile ndé muta pratique moi si kuta kipara na yango te moi c'est baraté mobile na ya pratique pourquoi parce que mobile azo ba ki abandonné depuis bon mois.
donc qui camarade car aura lisolo ba ninga koti na douche à ça là bien et a continuer na yango ti ya bali azana mwasi na meto mais soki a sali yango te à ressentir te kaza satisfait. Alors ce genre des émissions quand nous les faisons pour to dénoncer ba mauvaise pratique. On a tout là c'est que peut-être mobile azo baté que ma camézo simbate peut-être moi ça veut quand ça m'a modo simbate c'est dit que et bon ba pratique ngo et au sala ni mutu moi comment ina sabi rapport ni les entre musala ya mutu na ba pratique wana. Je vous dirais que toute la vie est spirituelle. Tant que ça m'a contraint la volonté que c'est le diable qui est présent. Donc quand vous marchez contrairement à la volonté de Dieu, dites-vous que vous marchez maintenant pas besoin de marcher la volonté à diable. Quand diable a rapport à l'objectif misato égorger voler et détruire. Donc il y a un rapport à donc quand vous servez le diable, dites-vous que makambo tout au sein de la vie et aussi parce que vous êtes maintenant contrôlé sous la puissance du mal. Ba pratique wana eza na verset biblique moté o nzamba ibisi biso to pratique ango. Donc ce n'est que le diable on a toujours une conseil ça va tout le contraire il y a volonté nzamba. Donc dites-vous que yo moto pratique ango parce que la façon dont vous avez écrit le message ça prouve que vous soutenez ce genre de pratique. Moi je vous dis que vous êtes sous l'emprise du diable aussi longtemps que vous n'êtes pas libéré dans la pratique wana yeba que vie n'a pas dominé le diable et vous avez des conséquences peut-être aux gens ignorants jusque-là. Cherchez la voie du Seigneur, cherchez Dieu et pour que vous allez la délivrer. Voilà. Je pense que mon jour on a papa n'enga bimaki. Vérité en face est un objectif karaté mutabim sa vérité. Mais objectif à vérité en face il y a souka et la réconciliation. C'est-à-dire to rolingate batoba kende. Une émission non, c'est-à-dire tout ça l'a suivi en dehors de la caméra pour que tu fasses réconcilier tout. Tu l'as dit maman Nancy qui est au soungaye pour que mon bal soit délivrance. Donc voilà, tout ça qui n'a pas de démarche tout ça lié belé on a entré en contact avec ba parrain na bango entremise na ba pasteur et il y a une décision qui a été prise par rapport à ma caméra sur les kaki et retrouvons-nous juste après cet élément pour que tout solo là. Merci. Oui, chers amis téléspectateurs, comme on vous a annoncé que l'objectif Nabicho est comment nous pouvons réconcilier couple auto monaki mobali nengeni na bimaki na kanda. Je pense que pendant que tous solo là tant au spécial qui message on a que tout je pense que réalisateur soit Chelibino juste une partie pour boyer qu'est-ce qui s'était passé réellement jour wana pour que tout mes capés pour rafraîchir bino mémoire. Et là nous sommes en train de vous parler tout ça na couple en na plateau mais nous soulignons que ce n'était pas facile pour que bazon na plateau na biso lelo parce que intervention à parents et qui et c'était pas facile pour na biso to convaincre parents que c'est une histoire qu'on a commencé et dans le bana de mission ils a pour na kosunga bandeko oyo baza pe musika baza ko kanisa ke likambango ezanga solution ba mona ke ba koki pe ko solution. Bonjour monsieur Serge. Bonjour papa Vincent. Malamu. Qui m'ezali. Bonjour maman Nancy. Vous allez bien? De la monio et longa ofungama. Par rapport à jour la moko qui un peu trop frustré, trop stressé mais de la monio vraiment à sentir yosa très à l'aise. Voilà. Monsieur Serge Toyambi Bino. D'abord, tu vas remercier parce que tout le monde est rassuré. Il jour à jour, tu as pas parler de alliance. Tout le monde peut que les hommes, c'est-à-dire que déjà, comprendre déjà que tu as déjà une bonne voix. Mais sinon, message nous a le pour la vérité en face, n'est to sur la qui bande la caméra. Bon, d'abord, on a banda copé Sabino nous merci pour m'inviter en tout cas. Atako na bandai ko mona ngoma bi maintenant na zonga ki quand même après manos to sola ki wana na mona quand même bosala émission pe pour aider batu en tout cas nzamba pambola bino amen et on a kokolo bizaka ke on se batina bandana sikani pour comprendre nga bien parfois ba na biso ba ko comprendre te mais nga mona ebi combien bo souffrir pour na koluka ko fa une station to fandi boye. Et moi, soit ça peut me nanga inde na lobaka ke na lingaki vraiment. Et ko uta ona utara a ton atiki bino na kenda directement ko luka ba parrain na biso. Ton na luki ba ona soleil na bango mais lo e comme ça ba même ba parrain pe ba gagner la kingai.
donc na profiter na nzela yango yango avant na ko bana senga même pasteur bolimbisi ba maman nanga ba papa nanga all parfois na blessa ki bango contenir réaction na ngai awa na oluka ba parents ba sola ki na ngai bozaki po wana bomone combien ba parents ba ndolo bemba ya se dérangeait makasi surtout pour na ba image omoni même leo ba boy pe ozala ba bito ke biso mo pa ni penza te ko bima na télévision et vi ko kutana ba parents ko yoka ba parents ndi ba bisinga non zonga luka mwasi na yo bo fanda bo zon salibala kutu eza bien pour na yo pour découvrir vérité bon so ka boy na OK mais OK kana milimo wana ka boy na ngote et bon va pesinga par exemple ba bina ngai so zo mana mwasi azala ba ndokisa tango bimine bo kabuli 50-50 j'avais dit les opportunités pour Nangaï que les capés na délivrance de bon moni soit ensemble et là vous nous rassurez que bon parce que la maman Nancy aïgi na makolo ya ba pasteur de Sony na bienvenue binope yope au memaye côté mususu to bozonga kaka esika yo makambo bandela non tellement il a qui déjà voir où c'est fondement qui pour na biso na délivrance na nzela na bango tozaka na sama ko na bango et baza ba papa oh vraiment mam surtout soleil na bango ezaki en privé na ko lo bango boyeka te mais baza papa mo penza ya ko féliciter makasi et moi j'ai pensé les monsieur ba quoi aux alata na posta les monsieur ya ba bien mo boyete bo pesa no boye pour tout la vie ma ba réaction no contenir biso donc pour pesa boye mais bango ku ba mbenga ba isinga to comprendre ki yo et to landela yo na ba prière ndenge longo ba en tout cas merci papa na mutema mbimana o bozo sala pona bosalite tant bo bandango to kanzambe nanga zango pambola bino te. Une question parce que situation na yo eza situation na bino eza situation moko eza toujours on appelle belé parce que au moment où nous parlons ils ont les canaux niveau internet déjà malgré na kichasa na to lekisi en côté parce que toujours c'est la tanango mais na niveau les banda déjà ba to belé ba benyi biso parce que baza na même situation il y a maman Nancy ba mususu pesa les contraires eza ne mobali nde moto à pratiquer commencer à y barater pour na yo tu penses que ils impossible mobali soko apprendre makama bon aux en capacité à pardonner moi si na yo yo ka moi si à pratiquer ça ba pratique ya bon na libala ce qui n'a koki opesa toli na question na wana izali ko yebisa batu nyonso bakoza na baka oyo que mokili tozo vivre dans makambo ebele monsieur eza baka o batu musu bana problème ku kolekana o abiso bazali donc na bato ba pratika ba kande tia ba sorta boya en tout cas ba lukanzambe parce que moni ngai na vie na ngai dikola ba pratique ko musala na ngai nzoya okufa et na bolingo peso taleka musala oko perdre pe moto linga mingi dikola ka otala musala et na luki benata na musala te na luki na tala na no vie na ngai et vie ya moto na zane pembe ndo moni na lobina fana na ba prière bandeko tout bazana makambo oyo ba lukanzambe nzamba otika bango te. Voilà, on peut ça micro dans madame Nabiso, madame Nancy, Toyambo de Soussou, madame Nabiso en face. C'était pas facile pour nous. Yako bimisa salut comme oyo bomba dépose à moi je pense qu'il y a des secrets parce que tant au sala rango plutôt tant au ça ba pratique parce que biso na biso début qui sili déjà ba prière réseau ya mais décision ya ma vrai délivrance ça rana décision mutazora ye moko et ba pratique mo ya depuis bobo na ti au colis et ça qui facilité mais après avoir traversé cette expérience au royaume sabiso nini na ninge makamoleka ki jour wana ninge papa tomora na ninge to soloni na sima potozo solution autour le royaume sabiso nini na konti ya d'abord na bandina merci vraiment merci papa Vincent merci pasteur bienvenue pasteur Sony merci na aide na bino vraiment boyedinga na pesi bino vraiment merci na nyonso eleka kezaki facilité de bolanda qui mais suis na loba qui ont mis pour nazaki na souci vraiment ya couple nanga ya foyer nanga ndesinga ke na loba on a voué ni boso na bino ba sanza mbozala ki na papa Vincent donc yango mona bimisa ki nyoso wana merci vraiment yango wana ndena ko et za la bande ko mususu baza na ngambo wana o bazo continuer toujours na ba pratique wana parce que azalaki au salon depuis moi moi je connais même quelqu'un qui m'a parlé de son histoire alors que Vincent nazo sala nazo azana moi si na ndako nazo sala be forme na kokara rotika monte surtout ce quand nazo sokola ce qui m'a beau na ngara na savoli l'équipe place wana mona na koka shooter il faut kaka na sala yango et je me dis nazo bater na sala nini okoyebisa bato bazana même problème donc le roi yo basala nini
Vraiment, encore le baboué, ça déjà esprit. Tellement aux autres continuer, aux autres, soit y au café ça là, ils ont déjà esprit moko ils ont quoi guider yo. Alors non, y bisa na ndeko nyonso to asala ngo ya mwasi mobali o mekana na otika. Tika ngo luka basanza melenga tika pelelo. boye babi bazoko Te faut ba forcer pe ba luka basala nzambe. Papa Vincent zawana poko guider ba envers basanza mbe. Donc ba luka basanza mbe batika. Eza possible batika ngo ndenga le ona tika ngo. Eza vraiment possible. Ba bazolo babi sana bazolo ngaba ignorant ngo ba bageza ngo lote ko sala ngo e robebisa ngo foyer alors que yo au vivre on a quatre foyer eza mabe pozo vivre quoi na demi balle à la fois donc mobali ya butu azakanda koleka mobala moi donc akolinga te couple bino za malamu akoya toujours pas détruire yango ko détruire yango ko ya biboso na babie matériel to moni yango même finance mobali nange kangamaki to tunaki nanga mona moni ke nde mobali nanga tambolaka nanzimbi teke tokoya kokwea nde toshitaki bongo nataleka no ezaka mobala butu nde yango wana donc botika yango vraiment botika yango na kombo ya Yesu Masiya mpo bozala libere ndenga lelo nazali na grâce ya bapriere mpe tozokontinue nayebi ke na okoma malamu mpe na okoma malamu. Amen. Na opesa parole à pasteur bienvenu. Omeka mpe ko intervenir juste pour résumer ces problèmes ni no boye bisala ndeko yo bazo talabi. Merci beaucoup Cordon. Pour la biso eza récité directement toza na confiance que ce qui est important d'abord eza motema mutu, c'est ça la délivrance. Tant mutu comprendre que conscience nezongi que par rapport au loko na salaka ndeko za la porte ya malheur à vie nangai eza déjà délivrance à mutu. Le reste il faut qu'on ait d'abord décision que non atiki makambo baba zolo baki toza ka décision toko akotika tete azwana no décision te parce que ce que une décision force akotika dans la Saint-Esprit zwa décision senga penza mbeki yako sungangai ekosila et ce que okota ki déjà na pratique ngo ekosila kaka pamba te faut la accompagner na basaya na nzambe baba sana nzambe nde bako détecter quand ndenge seka lo mobali ya butu to mpasi ya butu azalaka na zwa makasi koleka mobali ya moi. Par le problème ya esprit wana ezalaka ekoti kati ya mutu faut détruire d'abord oza physique. Parce que le spirituel influence d'abord physique. C'est que ozo sala ya molimo na kati na yo et ko influencer même physique na yo et ko ça l'affecter. Il faut toujours ko bima na ba pratique wana ezalaka malamu te. Oko dégoûter partenaire ko zanaye par rapport na mutu wana oyo sala kana nkoko. Eza malamu te mais nous tozo komisa nzambe bande ko na biso ba revenir tosunga biso tosunga bango na yo mutu zolanda biso soki oza musala nzambe soki obanga ka nzambe contribuer à la prière pour bande na biso baza délivrer ngara ndimi délivrance eza déjà parce que quand demande bango basi bandimi ke nzamba ko sala c'est ça le grand problème nzamba za pour sa foi ya mutu pour adémérer na kasi na présence na ye sinon dans l'ensemble ozo vivre wana nous sommes là pour vous to benga mi basa na nzambe parce que il y a des cas et y a ba na nzamba zo vivre na ba souffrance toza posa bozala bofungola mitema biso pe to fungola mitema pa na nzambe nzambe asala makambo akokamu sinon na pamboli bande konanga na pamboli ba pare na bango ba bandimaki ko accepter ko accompagner couple oyo ti lelo ba komisi bango na suka c'est ça le pare qu'on a besoin toza posa ba pare ya kopesa kaka mbongo te en cas ya problème soki ba pare muso balinga ba tomboka mabe mais ba o ba comprendre que non eloko basali ezelo komoko ya malamu na yango tozo komisa nzambe nzamba pambo na batu nyonso ba contribuer po ilikambo ekoma na suka toza nebela koloba te et quand ndenge toloba ke esili na noté nzamba za na biso. Merci. Voilà to pesa pasteur Sony na to na pasteur Sony petite question par rapport à pasteur Sony za la bande ko belé baza libanda ya mboka na biso bato tala émission pe baza awa baza na kati ya ba pratique wana ba luka ba solution batika. Est-ce que bakoyi ko espérer na nzambe ya pasteur Sony na pasteur bienvenu c'est-à-dire bakoyi ko contacter bino pour que bosunga bango ba franchir na kotika ba pratique oyo ya masturbation. Nzambe azalo komo pona question réponse ezabo. Saint-Esprit azala na poche ya mutu te. Saint-Esprit azala ka permanent na bana nzambe nyonso. Soki mutu se concentrer pona mambo nzambe abuki mabolongo Saint-Esprit agisaka immédiatement. Mais ba acte to sala kande et attristaka Saint-Esprit et pour si Saint-Esprit Satan zue esika.
ba esprit oyo yaka kati na biso ba esprit oyo etungisaka vie na biso rôle alboso jouaka ya ko repousser Saint Esprit musika na biso po ya gagner place. C'est pourquoi Bible quelque part ils ont déclaré que tango ba bimisi ba démon balobi toke ko bonga mapoto zonga lisusu nesika na biso. Or nzoto na biso ezalaka nzoto ya nani ya Nzambe. Si on a lubina ke nango na Bible quelque part Bible ezoloba ke muto ya ko détruire nzoto Nzamba ko détruire molimo. Donc tango zo sala ba pratique wana ya liboso nanu ozo détruire nzoto. Bat baeba angote ozo détruire nzoto neti na bana mibali. Muto azo pratiquer masturbation et ben d'éjaculation précoce. Et là, on sanaka. Et ba muscle ya bomuto ya mobali et lembaka. O monaka ke mutu po bomuto na ye etelema il faut melakisi. Pourquoi? Parce que masturbation tango zo sala ngo nzamba azazo bate. Nzambe azazo bate ayebaki ke po mutu asepela il faut na sexe opposé. Il faut na molongani na mutu mususu. Mais tant que salon ozo forcer muscle na makanisi na yo ezalaka mabe wana physique et tant que bomi physique nzamba ko boma esprit. Donc probabilité à cause de délivrance ezali tozo invité batute baya epana biso et siko sambelaka na nzambe ya ba pasteur ochaka motema soko expliquer bango ka oyo zanango bakosambela pona yo problème ko bima mais eloko albosuza nini ta propre volonté. Volonté nan yonde mtozana volonté kolobake dès aujourd'hui na tiki pratique oyo à ce moment là aide ya Saint-Esprit ko ya posala nini e kangola yo même ndoki po kindoki bi makati na ndoki e bongi ndoki avoué kinazaka ndoki ba pratique na sala kaboy na saka boy alors na kindoki nanga na utiliser keloko intel au moins la délivrance ko umela te ezate ba délivrance so bazo sala oyo mutu azana milimu beaucoup munyate ba fimbo beaucoup mo la lise banzala bo sala soki ndeni po non délivrance za la prise ya conscience tant que conscience c'est sali ndi à ce moment là délivrance c'est automatique donc conseil gratuit au sala ka masturbation ozo bomanzoto au sala ka masturbation ozo créer inimitié yo na Nzambe au sala ka masturbation donc oza musika na Nzambe et puis ozo bala mwasi ya butu ozo bala mobali ya butu bakokoze yo écoutez yo cher lobby par rapport à la pratique ozo sala. Donc il est temps yo mtozana débit tika il est temps pona yebi batu mususu abandango ye mon côté ba influence aki mutu mususu azo yebi so ke non na sala nangango pona ko kima malade yazo kima maladi ya bosangisi nzoto na munyinga mi abosani ki azoboma nzoto na itango azo sala ngo ye moko e abosani ki azwa masse ba demo moko boyo o ye moko akoka ko déloger bangote. Donc il est grand temps ce qui nous déconnanga conscience c'est sali. Vous savez adage moko balobaka ke ema ebenda kaka libende ema ebenda kaka libende lelo oyo ce qui va pratique oyo nde kwa sala ki a affecté misala ya ndeko na biso mobali to lubite ndeko na biso mobali sala kiango mais nazotala na Bible quelque part na psaume je crois 25 David azol ba Seigneur ne te souvient pas na péché na nga ya bomwana. Pourquoi David a lobi bongo? Donc c'est que makambo ya zo sana ki mukolo na makambo sala ki sous l'ignorance et ko influencer fitir passer na biso influence aka fitir. Donc lelo ba pratique ce que est automatiquement et pas ya ndeko c'est que ndeko pas na vie à distraction quelque part. Deux autres jouent une influence. Voilà. Donc tu es là qui a monté te développango o ya zana besoin ya koyeba makambo na ndenge tambolaka. On est disponible, c'est notre rôle. Tu peux faire un numéro pour ma soloté, tu peux faire un numéro pour na conseil. Now we are disponible dans la prière. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pasteur et puis merci beaucoup na couple na biso boyeki ko leka nous vous remercions parce que vous acceptez les choses ko zonga au lieu de biso to pesa compte rendu bino moro bozongi pour nous rassurer biso que papa Serge aux micro pouvez rassurer aux gens que tout va bien, c'est-à-dire ba prière réseau ça à ma main yona mama libala et ko continuer nango après ba délivrance. Parce que monsieur peut monsieur lo batam so temps on délivrance à monika biki atiki na mama tam so ça la rassembla au atteindre dans nos délivrance après en ciment à okena. Est-ce que vous pouvez nous rassurer après délivrance et libala nous continuer aux alandings ça va toujours et que maman la personne ainsi a toujours na liso talari ya on va continuer au talari. Bon assurance elle monsieur zamuté manangai et assurance même baisa parce que naza le pété na musape nangai.
Et on dit tout à l'heure, c'est solo qui n'a qu'au toujours qu'on a moi c'est ma femme que j'aime bien. Dans les nazaba pareil dans la société. Mon dit nazara na eboué na ebarake. Mamuto sola na e atako le lonyo se bungi lobinza mbazong sana eko kisama na mokaka. Donc na assuré bino que tour vivre na e vraiment na kimia. Naza muto de fonga pe na komita ba erreur belé. O yepatala ka ba limisa tali pe ba kokata o akokata ko lobate. Soki nga na limisa ki ete bon mukonga na okoma na problème makasi na ye boso na ya olimbisa Monika ata na inzela na ete nzela musu nzambe pa ko futanga oboya ko limbisa muto mo betala makambo ekomele olelo. En tout cas, donc, le pardon est très important dans sa couple, peu importe ma bé moi c'est ça. C'est une puissance qui libère le pardon. Les angouya we kangolaka. Donc tant au sengi pardon et tant ba limbisio c'est comme déjà OK. Voilà. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous terminons par ça, c'est-à-dire le pardon, c'est très capital dans sa couple. D'ailleurs, le pardon, et ça même signe, il y a quand vous n'arrivez plus à pardonner quelqu'un, ça veut dire que vous n'avez plus de l'amour pour la personne. Donc le pardon est très important, mais restez scotché, c'est-à-dire juste après d'être tchéboué. Donc, et puis tout le monde a l'écolo, bon, on a sous vérité en face, il y a six cas. Donc, c'est-à-dire que nous avons un cas. Autres gérer PK Lelo. Donc nous avons voulu d'abord finir avec ces cas et tout cas vidéo donc retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour la solution autres Lelo. Oui, chers amis téléspectateurs, vous voyez que la voix du peuple, ils arrachent chaîne Nabino, ou ils sont Rabino, vous aurez information. Mais la voix du peuple n'est pas rose à la journée dans la contre-état. Alors, il faut s'abonner à la chaîne YouTube, logo, la chaîne YouTube, où ils ont assez chaîne YouTube, Oyoyo. Ils ont beaucoup de s'abonner, et belé, abonner sur la voix du peuple, tout ça, Nabino, pour s'abonner à la chaîne YouTube, Oyo, tout ça, chaîne YouTube, Oyo, pour s'abonner et belé. Pour que vous ayez des informations qui toko pour que vous ayez surtout maman bazana na posa ko yeba ko lamba ba player qui toko ba plan na biso ya mboka pe ya libanda bo s'abonner à la chaîne YouTube oyo pour na rotala ba clip ya ba chanson d'adoration puis ba différents programmes bo s'abonner bino nyo sur la chaîne YouTube oyo bino nyo so plus de 100 000 abonnés tous en na bango to sengi na bino pe bo kima mbango na chaîne YouTube oyo bo s'abonner et belé pour que vous ayez informé en temps réel na ba information mususu oyo peut-être la voix du peuple à peut s'abonner. Beau s'abonner, belé la chaîne YouTube. Merci. Maman prophétesse Clémentine Nanga. Zamba pambolona mosala zosala mama. Nazota tola azazambe. Batime amonaki na komone. Obota kate boyana Yesu. Zamba Elvis Alomba za kosale. Yahweh akosala Mungu wa baraka okotatola monene na ye balinga te akosale Atatenda Mungu wangu atafanya Mungu wa mapendo Mungu ya Yesu Pasteur Chires Ngandou de l'église Soleil de Gloire. Yungule misala ya Jésus misala na ye uta na Golgotha Junior Makolo ezomonana na miso ya bato nanu tomona moto ta epa ya Yesu azonga na négativité ona Yesu yo Yesu akoka mwisondeko bakongana yo bakoyokisa masonyo bakobudisa yo bakolonga yo tawa bayina babinga bakoma bafana akokamusa yo na tongo na pokwa kozananye biso toza bana na yo yo nde papa na biso olobaloba tokobanga te mabota bokanga Yesu afungola yango oyo sala elekela mayele ya bato
Ngulu, Mama Pasteur, Geneviève Kaiba, Telemobine Lanzambe, Mama. Ale Antibale, 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 Nanga Yesu. Asimba na logo, Zambe na lola, alobi elongo na ye, akotatola. Atabo kwa kibambaswe, eko simba te. Atabo yena mapinga, Yesu mokonzi ya mapinga nyoso. Musungi ya mana ya Kongo, elongo na Yesu, na Yesu nzemba sikae. Elongo na Yesu, na ina tatoliye. Balobi mabe, engai na Yesu. Tokotika yete, musungi ya bana ya Kongo. Moya na Yesu yo, Yesu azazambe. Aboyi motote, musungi ya basheke, musungi ya basoda. Yesu nanga, tope soninye, tabarite tambwe. Yesu nanga, musungi ya bana beni. Tozabana na Yesu Sete na maboko nyonso poranga Baloba na bango ekosimba te Likopa na bango ekosimba te Tozabana abatelaka biso Alimbisaka masumu na biso Tozoyemba tozotatola monene na ye Tibale ya bana nanga Nanya biki saka na sida Nanya sunga kabana Kongo Nanya pesa kakimia Atibale, atibale, atibale Yesu Nabangali susuline Ona yo Jésus Mataba yena mapinga Dia me favero simba mana yo Bakisi mafinga Dani mumamba simba mina Yesu Nako chika yote Nakapanga bana yo Telema pona Jésus Ganga pona Yesu na yo Nasimba mina Yesu Kodo na bonga Nasimba mina Yesu Nikonzi na moto Nasimba mina Yesu Niziba na bongo Nasimba mina Yesu Elonge na nkemo Nasimba mina Yesu Ataba tutubie masu Ulosi, masimango Paka na Yesu Kazo Kambeli Pasteur Augustin Mbona Yosa kuwa Otika Pasteur Walesa Abine la Nzambe Umakambo Nzambe nazo sale zo kamusa bato Jose Luasu Eliana Luasu Boyato bine la Yesu Yombe osimba ngai Nalibota na ngayo Jose Kauta Et groupe Soleil de Gloire